so bon appel to n'habite ce qui est le coup de le bagi que le roi Linda a gagné joué par Rosie Mucho qui par rapport à propos Rosie Mucho pas tenir pas ici là peut-être on est ça là qui va comme moi indifférence na maloba lobby que si la passe li bende ta na motema peut-être pas gros matin mon ninga ko réagir pas ko réagir na ninga silence mais peut-être qu'on appelle Linda n'a pas qui n'a jouer et pas bato ba ça si la tâche jouer ba gingo mais bato belé penza ba jouer na théâtre Mucho est-ce que vous appelez une des raisons de l'absence ya Linda pe na kata SB les style là ndeto utolo ba casting ne ça la tout monde longo parce que to ko ça casting te to zu kamba mo to zu Linda yeko jouer place mais tant sous place wana et senga Linda jouer ngote et senga peut-être de la peine de jouer adogo ozo comprendre voilà donc ce que ça si la aza mutu oyo a mon ami mingi na fina Linda ko jouer pas mutopi je pense pas que ezelo moboé il y a danger pour Nasila. Okay. Donc ceux qui n'ont fait les parenthèses ou un rolobake, si la pas un mutema, azali bendete, c'est-à-dire pour n'hôtel de saka batuke, to mais ça n'a rien à bagafte, to mais ça n'a rien à mabete. Ozomona. Mais au moins, n'indimite si là, à quoi qu'on suspendre Linda. Pour Nalikambu, Linda qui ne joue pas mon top, oui, mais ça peut te séparer la tête. Parce que mon top a gaffé si la 100% du Kambu est à la tête. Ce qui te dit si la tonga a foutu mon top. Parce que tu ne sais pas jouer parce que si la Toyota a témoigné que na tournage il y a si la coton est à la raté. Mutu yango nani oya uta likola kita kiti madame kitina bassin na neti maxi bo babota maman qui dit bou akitina bassin na ya ba na poto même yé maxi po mema poto tant tout mutu asela ka mamba poto ayeba ka peka na simamu na bo sanje lo mo baloba la TV babi ke ya pe a son âme dadi kitambala azwa relation ya makasi ya vina ya bando ba yemoko na chaîne moi mukie kaka babenga ki osa vidéo akosa théâtre akenda sala théâtre kuna epesa makambo et pourtant les cara ba SPD ça va chaîne makasi azwa relation malonga ti akanga la chaîne moi mukie kaka donc place aux bénédiction mo yeba pété azar ezala te na vie après donc Marcel obike ba comédien ne so ba bonga sima maman Livesani ba comédien nde batinda i Maxi ke va na poto to ba comédien nde bakangela Maxime Nzela maman Oliva mona auto non baba merci maman Olive so maman Olive ba ka ba bazaka ba pauvre ba bazanga ba nge baza ba pauvre te po bana batana na bango bana batana na bango Bellevue azana talent na esi la na talent na yango memi bango pe yango sala pe ke maman Olive bazwa bango yo kadi so pe bazaki pe na loko ngo te maman Olive nga approcher bango le maisha ko ba maman Olive balinga ba bosaka anga ba bosses bato ba bosaka pe pas tout monde ata ba voyager maman Olive au monde aka Vincent na téléphone aisha kana téléphone do maman Olive balinga do modèle on est na bato kuna tong si la même trop fait il y a un biso ya Aisha il y a pas même ka trophée il y a pas une 100 kana maman ozomona il y a la sala somo il y a sala de entrée. Depuis le début, il m'a tenu la main. C'est à cette promesse que je me suis accroché et j'ai pu tenir ferme. J'ai traversé la mer. Elle ne m'a pas submergé. J'ai traversé le feu. Il ne m'a pas brûlé. Aujourd'hui, je témoigne qu'il m'a accompagné tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades tout au long du chemin. Et je suis finalement arrivé à ces stades de ma carrière. Moïse Billet au Stade des Martyrs le dimanche 19 mai 2024. Ticket disponible dans les agences Rebank et Illico Store. Ah, ouais. Oh, Brazzaville. Boya et Maramoueza. Voilà, la salon. Camps Beauty. Pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-shaking pesant en téléchargement. Ah, voilà, Katia. Camps Beauty. Bah, vas-y, Baza. Baza, a besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse.
nakoti boye basali opédicure makolo nyonso ata ozali na problème o makolo ekatana na yo awa na Camps Kuti Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123. C'est ma joie de vous retrouver encore une fois de plus devant vos télévisions, tablettes et tout dépend du format où vous le recevez à ce moment. Je vous dis un grand merci. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez nous capter chez vous, dans vos salons de coiffure, dans vos maisons, ça dépend à l'endroit à un autre. Vous êtes besoin d'un taxi, besoin d'un métro, besoin d'un DAC, besoin en famille, besoin en couple, on vous dit un grand merci. Restez connectés sur nos différentes chaînes afin de rien rater, afin de rien louper. Aujourd'hui, à la présentation, vous avez l'habitude de regarder votre humble serviteur de Carré Bachia. 1m70 par choc, Kingo Mwambe et Longiboul. Un grand merci à vous tous, un grand merci. Je dis un grand merci à celle qu'on appelle Edwige Kabouiko, 3 fois star, la maman de mon cœur. Edwige Kabouiko Atsikala. Un grand merci à elle, un grand merci aussi à Madame Roquet de Paris, de prix Brazzaville, Alima Kamara, un grand merci à elle. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est cet endroit, vous comprenez, nous ne sommes pas dans nos bureaux habituels ou dans nos plateaux habituels, nous sommes à l'extérieur de ma plateau habituel. Toza Libanda, Toza Kosano émission, nous sommes en Nzela, na Kinshasa, voilà, même donc juste dans la Prince, il y a Victoire. Voilà, aujourd'hui on a choisi pour vous, ça fait un bon bout de temps, elle fait plus partir dans ma émission à Bisso, elle passe plus, c'est dit à quoi, elle a des préoccupations, c'est une dame, à sa mère de foyer, à sa moitié à Moutou, à sa préoccupation fait ébélé et aujourd'hui, elle a voulu aussi empreinte aujourd'hui dans l'émission. Je demanderai à la réalisation s'il est d'accord avec moi et fondé la caméra pour dire déjà bonjour et bienvenue à notre invité. Bonjour, bienvenue, Josmania Malika. Bonjour Décaré Bachia, bonjour Nabatutu Bazolanda Bisso partout dans le monde. Voilà. Bonjour Nabamaniachou, Bamaniaker, en tout cas je vous aime beaucoup. Vous continuez à s'abonner à la chaîne YouTube Nabisso, vous s'abonner, vous partager vos émissions, vous liker. Et bonjour Nabinotu Oboningara Malika Mania Maman et Bajimo Paradis. Merci beaucoup de nos partenaires. On a gagné au soutenir Malika officiel TV. Riti Boté Nzambe à l'opposo nombre Rwanda, Riti Boté Nzambe à l'opposo. Merci beaucoup de Bamafuta aux Osa et la Bisso. En tout cas, vous avez l'attention. Na kosomba Bamafuta ya Riti Boté Oyo Ozui. Na mako ya partenaire ya Riti Boté T. Okosomba mafuta mabe après ko regretter que osomba mafuta pas na biso mais okosomba pas na biso te. Ozana besoin de mafuta contacter Malika Mania Cynthia Kapache de la Taylor baromemela mafuta barotekelo mafuta Riti Boté. Merci beaucoup à Fondation FSM Solange Mukwabo balobi Fondation Solange Mukwabo bozana besoin ko sunga orpheline bo contacter Malika Mania orphelinat moderne espoir maman Mireille Paka Vezawana Fondation Solange Mukwabo Ezawana olingo osunga mwana na lipa na sapatu na kwanga bo contacter biso et merci beaucoup à toi Solange Mukwabo et merci beaucoup à mon vieux Gelor Boulangongo la ponctualité dans les sons. Merci beaucoup Meshimo Paradis Banasou Kandiambe, je vous salue et merci Nabinotu Obolingara Malika Mania maman ya Bajimo Paradis Banasou Kandiambe, on est là. Voilà, Mania Boni Santé, ça fait un bon bout de temps le gars sous des news des années. Ah bah nouvelle. Ouais, santé ça va, nzamba zo batela na ina ngolu na ye et yo yebikaka donc to tambola ka selon Nzambe. Parce que so Nzamba pesi biso souffle de vie te to vendre te pour tourner mission. Voilà. So Nzamba pesi biso souffle de vie te to vendre te pour s'exprimer. Voilà. Alors c'est grâce à Dieu que tozandingi tozaboyi. Voilà. Voilà, aujourd'hui sur cet endroit, voilà, je prends à mon plateau, je reçois pour vous Josmania Malika. C'est avec elle qu'on met cela en long et à large parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'actualités, il y a beaucoup de membres. On a énuméré quelques sujets avec elle pour mes analyse. J'aime, vous partagez vidéo, vous likez, vous partagez, vous commentaires. Voilà. J'ai dit à Josmania Malika, il y a un moment polémique sur les réseaux sociaux. Il y a Sila Bissalou, Autopé Simon Père, Otalabiso. Ça fait 3 derniers films en aéroport de Sango. Curieusement, tout le monde qui est absence, il y a Bombo, Autobé Michou Mbembele, Autobé Linda, Autobé Alice, c'est vraiment Bélé Kuna. Mais tout le monde absence, ça va on a Gatsby. Après, tout le monde a annoncé que ça sali sur film. Les gens disaient que on est même ça longo bango, même ça ligne bango peut soutenir. Comment même ça il y a une stratégie pour na robim ça va tuer sous ou comment? C'est ça, on a eu ça batu. Et le qu'on a salité, qu'on contredire, c'est le mot boité. Même
copine nanga Winnie Dianga na que je sali abenga comme ko se déranger mais malika ndeni to zomona balinda te ba michute omoni mokila to koma obanga lelo labo ozaki bena mutu mais lo la muki bo kombinemi ozomona abi Winnie Dianga na lisinga bino mona ba michute banani balinda seke ba vent o yaki ba makambo belé c'est que c'est vrai que nani ici là alingi suko jouer c'est bango te na bi seke na bi nani filmer et ça le quoi période voilà c'est-à-dire mutu tanga ko ma filmer tozo obligé ko teka ka balinda na ba michute ce que to malgré baza ba produit maison ce to luka to teka ka balinda na ba michu et alors bongo batu mususu est-ce que ne bo moni dendo na film bo sepelité si bo moni adogo na film bo sepelité si bo moni vie gaou na film bo sepelité sali to kozwa kaka teke lokwa ya lula zakana ya lula kaka lokwa shikito zakana shikito kaka lokwa linda zakana jamais bakobenga na shikito ba benga na par rapport à quoi amonika trop cher mais bon retour au pays je remets Chabat jamais na yamba shikito na émission na lobby ce que dans la place oh mam après ça cahier permission bi on a droit ko tourner kende pas de kono Jérémy soutenir yé na yamba shikito loba en émission na e ozomona baza ba produit ya sila te mais quand même au moins ba yaka ko soutenir ndeko na bango moi si moto na mutaza na identité ne lelo to yebike de karaz a tourna mingi na chaîne Malika voilà ozo comprendre mais ce qui moto mo ba bengi ye a ko tala ye moko a te privilège à Malika yo le ba peut tourner mais moto tel na senga ngate lo senga yo mondeni a te ka ke tourner na moto c'est ce que ça na mabongo ozo mona alors biso to monique tant ba to ba linga ba kotisa ba tu misusu ba linda na ba mishu ba zape na voilà ozomona po bato wana pe baza na besoin ya ko survivre bato wana pe baza na besoin de respirer bato wana pe baza na besoin de moins un franc ndenge balinda na bambishu bazwaka voilà alors to ko zaka coincé te ka bato moko bazwaka relève eloko moko to besa zaka na elo facette ska moko mais ça ni saka na ba facette moko kaka non eza société eza société baza na droit ya ko fournir pe batu misusu pe bakota ozomona ko exploiter ba talent ya mutu nyonso ezala pe exposé mais photo ngolumbi solo babi ke na photo ngolinda quand ça zate qu'est-ce qui se passe par rapport à mirmir on dirait linda pe par rapport si la raté biso to ko mirmirer mais le quoi chaîne ezala si là ata to mirmirer soka ba hotel linda to hotel linda ti c'est ça le problème Mirmire ça échangera mututé et le que échangera mututé ça que ceux qui ont mon que mutu aza mutu na biso quand même to luka to apporter solution na likambo wana quand même to luka to apporter compromis na likambo yo to yeba que likambo esalama ki peut-être yo kati basila na baza batuté baza rapé choqué voilà baza rapé choqué na ba acte mususu bato baza entourage de mo basala baza ma bende et puis après quand ça la choqué na ba luka pi ba se protéger na mokili de car il faut se protéger faut vivre na mutu au monika za vrai pas na yo voilà ce que monika mutu a za la vérité a za double 3 fois 4 fois au ça nini au luko se méfier na parce que le poison comment la facilité voilà poison to yeba kala batila mutu na biloko le mais comment tina kiti et comment tina mbongo et comment tina bambongo vous comprenez donc c'est ça mais balinda baza baleki sila ce qui paye sila yemo neka na oloba ata to miumire ce qui si chaîne est sila ce qui sila ba ozongisa été tu vois donc c'est normal mais est-ce que ben ba ndé lokola il y a un moment où il est gars babaki tout le monde a appelé n'habite ce qui est le coup le roi Linda a rejoué par Rosie Mucho qui par rapport à propos Rosie Mucho pas tenir pas ici là peut-être on est ça là qui va comme moins indifférence na malobao lobby qui si la pas ali bende ta na motema peut-être gros matin on ninga ko réagir pas ko réagir na ninga silence mais peut-être qu'on appelle Linda n'a pas qui n'a rejoué et pas bato ba ça si là déjà jouer ba gingo mais bato bele penza ba jouer na théâtre Mucho est-ce que vous appelez une des raisons de l'absence il y a Linda pe na kata SB bon wana sikoyo biso tokoki kobanda maman kaka oui eza question bien mais tokoki jamais koya kaka ko s'incliner leloko wana parce que chaîne eza estila nde touti oloba casting nde esalaka ke tomona elongi oyo parce que tokosala casting te tozwi kamba mo tozwi linda ye kojoue place mais ntango su place wana esenga linda joue yango te esenga peut-être dela mpe nda joue yango adogo ozo comprendre donc ce que ça si la aza mutu oyo amona mingi na vie na ye linda koke ko jouer pas mutopi je pense pas que ezelo moboye
il y a danger pour Sila. Okay. Donc ce qui n'a fongo les parenthèses wana ya koloba que Sila pas na motema azali bendete, c'est-à-dire pour na hôtel Saka batuke, to mesanaka na bagafte. To mesanaka na mabete. Ozomona. Mais au moins na ndimite Sila akoki ko suspendre Linda. Pour Nalikambu, Linda qui ne joue pas mon top. Oui, mais c'est peut-être CP la télé. Parce que mon top a gaffé si la 100 pour voilà. Ce qui te attaqué, si la tonga a coûté mon top. Parce que Batuni soit qui n'a joué pas si la Toyota a témoigné que na tournage ya si la cotongue est à la raté. Ma tongue est à la raté, bah y'a qu'à jouer, bah si va jouer à cacher la main, bah simbi bah kei par rapport à tournage à Batuni, c'est deux qu'à combat Batuni maka. Et parmi ceux qui battent soit tonga na tournage à Bango. Parmi Chayaki, avec qui Batuni. Mais Palmi Chouana Kaka Yebisanga. Palmi Chalobaki en Wad. Namisa Sasa. Avec Bayambaki. Avec Mouton Satonga, na tournage à Tunio Sotonga. Namisa Tunio. Menga. Na tournage à Tunio Sotonga. Nga iso qui na kose Palmi Chimakambo. Palmi Chayo contredinga. OK. Palmi Chalobana nga bakenda tournage sila. Tournage o bakenda ka ye na Deborah Bomboli. Ah, créer des bobos les problèmes wana. Alobi bakenda tournage sila komba bato etanga maté. Le baba musu mutu ya musu boza même mora na mutu na bo bene na makwana bino boke botongi botekete boke botourner mais ya comprendre que toka ba tourner chez batu musu bavandi be komba batu kaka na kati ya scène ezalaka te na SB Palmiche mutayebisanga. OK. Na koyo jamais ko beta lisolo mo na yebi mutu na makolo te. OK. Palmiche mutabetelanga c'est ça. Ce qui paye, tu vois que bimisa pe style parfait pété. Sauf que ils ont na batu musu bazana na ba principe. OK. Ils ont quoi faire na capage. So bo vai na eboy o alinga ka komba batu te. Capage le mais comme elle est belle pe na vie. Et comme elle est belle na vie, azoma yele. Ce qui bo vai na Égypte. Na mboka ngo Égypte ngo na mboka ngo to ebite so boko da pe Israël. Papa ma guerre da pa mbali na yekuna Yesu ngo kuna Israëla. Yesu akela kimbangu azazambe. Yesu akela kizorogere azazambe. Bagada wala succès. Oyo ka boy. Ba pe se sumbu te passer join na mboka ngo Israël. Israël kuna. Kota kuna. Tozana na likamo. Ozo ka boy. Et ça n'est pas mal. C'est que tu as mis ça parfait. Voilà. Et ça va devise à Moutou. On touche des vises. Oui, et ça va devise à Moutou. C'est trop fort. Des carrés. Et ça, Moutou, nous sommes vie, n'a pas sa vente au bête. Tu le bête à ton gars. Mais par rapport à la discipline, à mi pesa. Voilà. Voilà. À ton gars, n'importe qui. Voilà. On veut comprendre. Parce que yo yebisanga si la vandi na bilonga nyo sa théâtre na otoye bara minoko poa. Abando tonga na bango. Atonga na bango te place est-ce que ton mona si la commande parfait. Voilà. Ozomona. Tolobite ke mutaza parfait mutatonga ta te mutu to tonga. Tout le monde est songi. Tout le monde est songi loko anga. On a vite ma maman peut belé. Kazi yo na ndima ngo. Ba voice be bima. Yango na ndima ngo. Ko ngana kanisa ka kutu. Na kanisa ka kutu ka ngamondi na songi. Tu kana to zake bele. Ah, ba ima réseau société. Makiana makila yo. Ela mama ba penche. Ba mama ba toka mwana likamunene. Bandike bima. Ba bendika wana bete kanga yo moko. Sikoyo na mutu oyo. Na mutu oyo ye abeti lisolo na propre camarade na ye. Na mutu oyo apesi idée babimisa audio na aza mabe. Ou apesi idée babimisa audio. Pa yo on se confie pas mutu bike trahir yo te. Mutu na pe aza ndeo na biso tazaka entre biso. Entre nous. Eza peut que na ke tonga na mutu ya libanda o aza ndeo na biso. C'est entre biso. Entre deux. Ozo comprendre? Entre nous. Entre nous. Entre nous les. Entre nous les deux. C'est entre nous les deux. Mais franchement, on va battre l'internet. Je me rappelle les gars, la plateau sur mon corps. Entre nous. C'est entre nous les deux. Les deux. Toi, tu vas ça 4. Les 4. Entre nous les deux. Entre nous les deux. Les deux.
Entre nous, les deux. Entre nous. Ah, ok. Entre nous, les deux. En train de parler. L'histoire. Rencontrer. Voilà. Et balader sur les réseaux. Voilà. C'est-à-dire, na muto bimisi idée ko diaboliser ba bimisa audio na za mabe. Quoi tu dis? Muto bimisi idée ko voilà, il y a diaboliser. Mais ce que vous bien sur par rapport quoi. Mais de toutes les façons, il quoi peut parfait exact parce que moi je ngana la kate o ma Denise ba ko senga makambute. Ngai na sumaka. Likamona suna na sentir que naza pona parfait ité na ka c'est bien na réseau société que ngana mona nzambe. Bon mona nzambe na sens ni que la Bible dit Maria. Voilà. Mais je suis chrétienne. Alors on a qui chrétienté nanga na kolinga te na lelaka ata na yebi que likamona eza vrai. Oui, voilà. C'est mieux na se justifier c'est mieux na assumer. Na garder silence voilà. Na garder silence nanga. Vous comprenez? Voilà. Toujours une histoire assis là. Voilà. Et ça ba devise na ba principe. Mon tapé ça devise na pe ça principe na discipline na yi. Kenga ina otonga ne longi ote. Mais na bilongi nanga ona tonga na bango. Elongi sus. Ona bilongi mususu otonga te. Obile ça. Lobo za kacho. Lobi parquet. Lobi de ba benga ku tega ba invitation dans mon kamate sali o ka ba tombole ba kena o. To na bilongi mususu ba tonga na bango. Ozo comprendre. Ate Matio. Regardez ta silence. Ozo comprendre. Donc c'est un peu ça. Donc ceux qui permet Jean Loba bongo ezaka pona koluka pour encourager bato batonga na bango. Ozo mona. Mais en principe oh il y a bekela ngeza. La coco c'est les câbles. Ce sont la cause à démentir. Qui est malika dans le banc. Ah, pas dans les choses qui vous font la scène. Est-ce qu'il va cause à bito baton à bon par-ci par-là. Donc autant qu'on a normalement que malika sur le bas. Moutou ça tombe à moutou. Amino ça peut être sur la moutou. Na absence taille. Voilà maintenant tout ce qu'on soit là de peut mettre sur le oyo. Là on a n'a bien la question dans le bas. Tu veux te soigner Gabi. Quoi dans le victime dans les réseaux sociaux il y a ma fille de tous les noms. Certes on a discuté avec Gabi ça parmi bateau. Voilà la vérité à théâtre. Parmi bateau on va la vérité. En bien ou en mal, au choc, après tu peux belé. Abima colo et va comédien et belé. Toi va comédien belé bazara sans voix. Le lac a bien gabé comme elle est ici. Pardon on a mon congo naï. Toi là tu as l'amour qui à chaque fois on pose la question. Bah journaliste c'était des communicateurs, des communicatrices, on va le la belle vie. Bah toujours pour la taquiner Gabi. Il y a Gabi ça dit sortir de la vie qui assimile les lois commises à Garabakouk. Mais toi là quand on la ngambum sona ba ko finga ka Gabi matin midi soir. Ko pona to choix ya Gabi ko za la Bakouk. Et ko déranger qui que ce soit dans Maboke selon Malika. Et déranger mutu poani. On a le besoin d'une émission na haut. Bango monde ba celle que Gabi comme Bakouk parce que Gabi na vie n'est pas côté tête que lo c'est la qui mu kalaté. Voilà. Atikala ko za la té pona landa mutu et puis Gabi ti aponi pa za Bakouk wana. Alobe on kana sakanda. Ah. Boni. Toi la mzela boko ba pipi beta. Donc ça dit ya Gabi ti aponi pe ko za Bakouk wana. Alobe on kana na sakanda. Oui, mona. Voilà. Alors, on a ça quand on a été parce que na sentiment de tout le monde a battu sous la salle que choix aux arabes kala. Aux mona. Alors, on a parce que les gens a battu mon robot bazar de excité na kanda. Ko finga ye. Par rapport à l'autre côté, il y a un ça va pour appeler ça vient sous kanda parce que mon bail de déjà bateau va appeler ça va kanda. Avant dit que à cause s'appelle le mot peut pas appeler ça kanda. Appeler ça matière. Ozomona à cause de l'homme peut pas stopper kanda. Aïe ce qu'on ça va comme au fin on a beaucoup na ça l'autre côté. C'est bien ce qu'on a y en a la sabino que non ça la choix. Alors on a choix na Gabi asali. A tu ko zamu kala silate malgré poni ko za baku a tu ko zamu kala silate a ko tika pe ko ya ko vanda te abanda ko défendre ceux qui battent ba finga sila banda ko côté la kasila a ça nangote bilo comme tout ça on kana ça kanda parce que ba finga na likambo ba ba kolote bo reprocher na nini voilà ozo comprendre et puis pourquoi bobo ya ka battu mutendi make a mutalo bakaza bako voilà pourquoi bobo ya ka hein est-ce que ndenge za boto na vita na imana est-ce que mutu so sali cher aux la vita président de la république fa ina mutu ana pour parce que président za imanien voilà hein des MP monter ma pembe et ça choix mutu na mutana préférence na tande to na réseaux sociaux boy c'est nga madrilène le gagner na biso ngapi na nga madrilène omoni attendez to na réseaux sociaux boy préférence na nga sur les capables voilà on est sûr et clair sur les capables pour en vouloir yote si que to ina nga poani voilà ce préférence na nga capable tani mabe de ina nga poani voilà ce préférence na nga capable
Nani sous Moura. Ah, il n'a pas poigné. Tu es dans l'écoute moi mobile. Toi tu as baba. Baba si. Sa préférence dans les capage. Carré. Non. Carré mon compte. Ah, écoute y andeni. Sa préférence dans les capage. Gloire Lange. Ah oui, il n'a pas poigné. Toi ce qui préférence dans les Gloire Lange. Capage il n'a pas poigné. Écoute y andeni. Ya Virginie. Si la TV révoltée. Oh ya. Ou alors révoltée. Arados. Tu es dans la Boduga. Ah, il nous a Kamuni. Côté que y a nana ba ranger oyote. Ya nana azaboyi. O ka bon. Donc il vient na likambo, peut to kene likambo ba sombele entre nous. Bato ba bordir. Parce que tu es capable de pas donner mon bordir. Mais quand même tu es poigné. Quoi ça nos préférences là. OK. Ah olinga kaye mingi. Oui. OK. Ada préférence là. Au moni. Parce que ceux qui m'ont dit que ça bako que boy poigné. Obo ya ye poigné. Yo bébé c'est Gabi monopole ya la TV ko beta bandika nande balobaka baba il y a pas de fumée sans feu. Et lumbaka so na réseau ba question na bien ba des formateurs et information to ya marambo ba balobaka. Et lumba na réseaux sociaux que Belvière à lesbienne. Mais au monde en lelo ya Gabi c'est l'émission après avoir juste autant encore combat Belvière que ya ka lesbienneté, ya ka mobile ya na pas daté. Pour confirmer ma cambo peut-être bato ba lobaka ça fait voir que ba outrage Gabriel lobaka nango on dit Gabriel qui na au bout avec cette app tout lango bordir a exposer so Belvi na réseaux sociaux peut-être par rapport ma cambo ba lobaka na réseaux sociaux pour na Belvi et là qu'on a singa na Gabi na loba qui on émission mo la fois passée et là qu'on a singa na Gabi ngana ebi ka muta ba valeur vous comprenez voilà ngana ebi ya Gabi ba simba était na théâtre vous comprenez voilà pour ceux qui ba ka finga ebo mais bien ça arrive so rive oh ça arrive eza ki bolenge na ye yo yebi na ki bolenge na biso na bo jeunesse na biso ba biloko to sala ba makamto sala bato ba finga ye wana ki bolenge na bango to zwango te mso na réseaux sociaux ba permettre mo ba lekate bato ba finga ye Gabi ki bolenge na bango o lelo so ba vandi ba mitali ba lela ka ba mai miso tanga ba zongi ça le passé na nga oyo te ba zongi ça le passé na nga oyo te ozo comprendre bon finga mutu on te tabi no bona ba le passé na bino bokoka ba te voilà et ça peut faire te tu es vert et ça rose te peut faire te et là ce qui rouge na kati rouge chocolat pele zamba ba le passé na bino za rose te ni vert ni blé ni blé zouzou blé ni amamo et bon jaune exact bon rouge na kati rouge banda ni kamnele boy ozo comprendre les passés ya moto ba finga ngote voilà parce que yo mo tam sou passé no eza mabe mais so ngo sela biso sembla on la vele biso pona TV pona présent na yo mais ko bossa na te que les passés na to bossa na te voilà et son cadeau ozo comprendre voilà muta sala film na ye ezaki délire na une époque wana ya Gabi azaki ma pasteur te o boyo tengele le passé na ye et ça bora ba tatou abora ba singa makolo ya Gabi azaki pasteur te azaki ma pasteur te azaki pena fille ya kenetika zonga simba ozo comprendre et pas azaki kitoko basse makamutu bien na biso na répéter yango na lopore ya nene chopio lo baka soko ke so mantaba na Ethiopie ntaba oyo ya Gaba ndo le n'époque wana ki asomi mutu ntaba oyo bato bakomi kolia yango lelo ta mosusu na bandako na bango na époque na bango baolia biloko mosusu ya Gaba olia yango mutu ntaba mutu ntoba ozo comprendre mutu asali film à viva riva eza délire na ye est-ce que apo film wana azaki na bon état te azaki na vie na dans le bien te na théâtre ba lapidaki ye pour ça ka film wana na en vouloir à l'époque ozo comprendre non lando et le kongo na yebisa Gabi
asalaka différence. Mais ce monté m'a fait souka, il va taper rond, donc monté mais soukaka. Pas on débat dans la finga kaye, monté mais soukaka. Oui, yango nazo loba. Ya Gabi ata la différence. Différence ya Gabi ezani. Ata la kaka place o ya za, place o ya awuti, na place o azalelo. Alanda ba mafinga te, ba mafinga ya batu mususu eyeka pona ba baby sa réputation bokokana. Ah bah rabaisser au niveau na bango. Ozo comprendre ba kitisa yo sorry. Mais pas trop. Ba kitisa yo bokokana. Ozo mona. Oh muta ko nié. Ya Gabi na réseau na monde entier azate. Voilà. Ozo comprendre. Ya Gabi lo na senga na ye. A petit esprit, a temporiser esprit. Bato ba yambara ye, batala nini o ba okotisa. Nani ni oba okotisa. Mais est-ce que la faute peut revenir chez Belleville? Il pourra pas Belleville payer ça va couper ba lobe la kaye parce qu'on finit. Ah na YouTube mutuze so wanga na katinda raté. Siko boko sa nini? C'est que tout zongi pe bongo c'est que tu encourager sur Gabi tout donner à loba na ye parce que Gabi zo kani ba kanda par rapport ya bato bazo ko loba pona ya mona question que bato baza sima na bango. Voilà pas ya barake ngana maman na bongo na problème maman on te lever ça na mbote. Mais pourquoi bana na ye ba misala ne ba toujours ko ya ko tuka tukanga. Et puis ya Gabi azalaki partout. Ben insulte ezalaki te pourquoi? Pour bozolinga nani azala danger, nani azala na se. Et bébé benga pe la patronne na mokila kala. La patronne dans ka combo hein. Et c'est que comme le quoi policier soit la titeni na moi général soit zongi na ndako. Alati chemise na to t-shirt nani bana ba bengi papa ba bengi général. Papa Jean. Ozo bengi, vous comprenez? Papa Pierre. Papa Polo, to papa Dani, papa Chiquito, le mona. Mais il y a un patron, il y a un patron ici, il faut regarder comment Abiba, Christian Shoga, notre sortie de ce mot d'habitude, il n'y a pas bien là, patron, pas c'est délicat. Kasi za rabonti. Ya ka tjale lo. Benga ya patron na te na minute po ya Gabi asu na temps ya opesa te. Ah OK, ala ta opesa souté, OK. Les passés à Gabi à présent ya ba te payer peut-être belé le. Et belé. OK. Tu comprends, je suis là, il y a réfléchi. Tu comprends? C'est-à-dire la patronne est à saison. Le lobby va bengo la patronne même kolo zanga. Bon changer la patronne musu ya siko. Ah monana. Yango redi a mis à liemba. N'avait qu'on faut chuter ba. Ya ndambu bomba ndambu ko manda l'état pessi la ka. Bato ba bengo lelo madame. Lobby ba lobata madame wana. Comment madame, on peut madame. Il y a des madame banabe. Otambola na jeep matricule nini? Qu'est-ce que tu peux mbote madame penza compliment moto. Bacha matricule nini otambola na nani bofuta manana na sima. Maman to oye pena bo ya Sandra bengo na Malika ezandeni kutanga place boye au mona jeep mo bezana matricule ya présidence ya Sandra. Oye be beaucoup type madame beaucoup type ka fille mon normal kaka ya pe ya Louis Vuitton ya les mots c'est bon mutuka présidence pour la peine na passeport rouge. Ba comment ba signifie ba madame ngo oya YouTube ba ko kumisela biso surtout na moni YouTubers avande le baké amone tinga bona madame pour na madame Kabuya toi des sortes madame toi des sortes madame je suis madame Kabuya pour batangela ka duku bien zone baluba dolobaka voilà et pesama nzolo eliama yo madame oyo mibengaka oza madame nani et puis oza madame na nini otelemisa nini mutuka otembola nango eza na matricule komba mutuka nini eza na matricule nini ya okendaka wapi so okei otelemi boye soda akiti na mundu fungolelo portière mwana otanga na crèche abuto so dovanda po madame te normal ka normal so tolandeli normal kaka yango mona ebisi ya Gabi a temporiser atala ne kaka te que ya dam takanda atake muto mo pesa ba valeur wana so pona muto tanga ba valeur wana ki azu ba valeur na pona muto azu ba apese lo parce que bino bo salé net son ira grave ani lika muto de binda ya na théâtre mais na lobi
TV za radio te biso moto yebi histoire na ndenge to zala na ndenge za lelo ti yeka beza moto pa ko rappeler biso te to yebi na biso mais lokola moto chaque chose a son temps yaya nzambe na satan kutu babebana to ndi nani nga ndima ke nzambe na satan babebana nani ndima ke nzambe na satan babebana chaque chose a son temps vous comprenez le 19 mai on a stade de martyr avec pasteur Moïse Mbiye la réserve de l'Éternel. Les 19 mai au stade de martyr, Luka Ozala. Les 19 mai na stade de martyr. Donc ekotika mikumba na biso nyonso. Voilà, malika tout le monde a été sorti médiatique il y a Maxime Obengé Mikolo Poutine, et Obengé Poutine pourquoi après avant on a dit que ba comédie de basila, ba belle-vie, ba bonga pour na maman livre. Est-ce que ce qui montre à Salissi Batou, les hommes ont bénéficié de la grâce de la première dame honoraire. Les hommes mais c'est que Maxi a bossani, il y a des gens qui ont bossani. Si les hommes ont gombé, si la tanga na école a bien, attends, il y a des combat comédien ou à quoi na gombé. On est battu. Mais surtout, il y a des banzalemba. Et bien, il y a des Kimbatika kati eza ba commune to dénigrer te meto yebi meto yebi commune na commune ndenge pezaka to yebi na ndenga solo ozo comprendre comédien nini oyo akola na Gombe ba yebisa biso déjà biso mobiyo ku di maxio na za mutu pa koyo bete biso ku bisola bongo te na TV po yebi mutu akola na nzala ayebi na mutu akoli bien aiba comédien nyonso ayebi ba comédien nyonso mais te mape aza munoko po pe alika yaka koloba babe ile bambona na famille Jani so pe mbongo mona ni te etali biso te etali sila te yo mona amona elonge sila pona to boka ba mbona bako asuka na mama mbongo na ekuna etali sila mais ko so na ba comédien belonde ba comédien musu ba nyonga mutu abonga kana sima mutu ah oui j'aime ça soki ye mama oliva singa ki ye alinga yo beta munoko wana na bonga kana sima mutu anga na boto ile ke tu relation na to boto ile ke tu relation boto ile biso mbale to me esa na bengi pe na téléphone ile ke tu na boto ile relation mutu bonga kana sima mutu mutu nda uta likola kitari aye ba namba moko mutu bonga kana sima mutu yo faut que la partir mutu moko ta uta likolo kita riche mutu moko ta uta likolo akitamba moko to ngai naza madame mutu moko ta uta likolo akitamba moko onga na kitina richesse na jamais ya la histoire ezalaka kaka pourquoi bamisila biso komba histoire histoire rencontrée classe important ozo comprendre soki mutu azoya kobeta lisolo mutu ye kutu maxi alakisa kutu sila mama olive te boso alakisa mutu amema sila kuna engeza scandale mais mpona nga engeza scandale te mpona yebika dekara komemanga mpe pa mutu ana pa komi yanga tokomo partage mpe na dekara ezala bongo voilà eza nani mutu yango nani mutu yango nani oyo awuta likolo akita akiti madame akiti na bassin na ye neti maxi mpo babotala ye mama akiti bu akiti na babassin na ye akomi bango na poto meme ye maxi mpo amema ye poto ta mosu mutu asalelaka ye mama bapoto ayebaka ye mpe kaka na nsima motu na bosa njelo mo baloba la TV babiki ya pe asonam dadi kitambala azwa relation ya makasi ya vie na ya bandolo bango ye moko na chaîne moya mukie kaka babengaki osala vidéo akosala théâtre akenda sala théâtre kuna epesa makambo et pourtant les kana ba sepelisa ba chaîne makasi azwa relation balonga te akaka la chaîne moya mukie kaka donc place ozwa bénédiction mo yeba pété azar ezala te na vie après tant Max alobike ba comédien nyonso babonga esima mama olivesani ba comédien nde batinda yi Maxi ke va na poto to ba comédien nde bakangela Maxi nzela mama oliva mona non baba merci maman olive so maman olive akati menga ba bazaka ba pauvre bazanga ba nge baza ba pauvre te po bana batana na bango bana batana na bango belgi aza na talent na ye sila na talent na ye yango ememi bango mpe yango esala mpe ke mama olive bazwa bango yo kadi so mpe bazalaki mpe na eloko yango te mama olive alinga approche bango eloko aishaka koloba mama olive alingaka bato babosaka anga babosese bato babosaka mpenza po tomona ata bavoyage mama olive omonaka 25 na telefone aishaka na telefone do mama olive alinga bilo omoneli na bato kuna sila amema trophée na ye
ya na biso ya Aïcha ye pas même ka sankana ye pas ina sankana ye maman ozomona ya la sala somo ya sala de entrée Aïcha koko muteke la solo to pese ba mbote ya ozo comprendre ye boye ko senga maman Denis merci pour ça bino faveur na maman tanga Jani maman lui va salir bino pour Nassima Batou voilà Essayni et après Essayni Batou ana maman lui va zana bango parce que mon ba bosses ba bosser si o mema musika ba bosser voilà on doit comprendre quand on bête ma sola bongo point si on a 7000 na poto luka mo ndeli so poza ni 7000 maxi o ba yibio o ba bio so na famille tele zo beba kuna maxi likamwe sa nini fana peno sika moko ya yo na ngako mini maxi dondo ngapi na linga kime akambu na eza ko mo kandi ya gabe ndo sa makambu kale CPC ngate nesko yi akomo donc yi akomo ko remplacer ya gabi to makambu ne zo CPC ngate ya yango sila mate maxi ngano sika moko silama matangi si bakunda songa poto mais tout là la muki manga bana une question babi qu'est-ce qui se passe na ngambo baba ku to monaka na bité manya soko comprendre expliquer sur le cambo cause la attaché de presse pe ko lobela sila et puis si monopole pour finir partie diverse tout monde qui le lo maman do ça la émission na maman intense de c'est moto en Afrique sud à ça la émission pour na ko soutenir sila mais puis c'est monopole au finir qui que ce soit mais tout monde ngambo ya go la kuna babi désormais baba ko ba ko se désabonner la chaîne ya mamou azab parmi bateau babomaka sila cc comment na biloko modèle na réseaux sociaux eza mabe makasi ko pe la bato ba ordre té ba kendaka ko s'abonner ko se désabonner na ba chaîne ya bato mutu na mutu aza libre na tolo ba likambo ya gabi awa ya gabi finga minka po sali show ko za bakuki voilà biso pe to se plate ni ba finga ya gabi mais pour nani pe soki pe mama lobe ni mutu mususu bo silika po ani mutu na mutu aza libre sa show na e si la engagé na ina réseaux sociaux si la engagé mutu te to ya ko lobela ye parce que to mona ka azaki en forme azaki ya mo ba abandonné moki mobimbo ndike zaika pona ko tourmenter ba bongo ko tourmenter voilà ko tourmenter yongo to bete to tepe maboko to soutenir ye hein sikoyo soki mamu asali analyse na mamu azaka na analyse na tazo bisho ko tepe ka sila te voilà soka sali parti na ye ya koluka pe kokotela mutu mo o ye moko seno ya mona on est le pelisi moto le kamba fara o ya sila na irsil o ba kosala to makasa le kamba ya fara ya sila na irsil o ba kosala o za compétition au na Nigeria o a gagner ko $50,000 a 3 jours ya sojima ya séjour na Nigeria ne pèsement mutu bike ba façon maman kendel na ngwa ko kendel bon te pa irsil si là na batalon na epeshanga na batalon na soki 50,000 yango soki nini yango eko bakisela sila pe loko te mais sauf que to sepela ka to sila za nominé na ba festival na ba nini et la biso combien de fois elle est puissante et la biso combien de fois azo sala musala na bien yango za nominé c'est comme il kamba peshanga et biso to saka banalise na biso to sa banalise na biso et ça la correct même na si la place à vendre CPlà voilà vous pensez que ndenge boya kaka ko luka ko finga batu ko na sila pas ko za la ka wana te fonda mona mutu mo bo c'est té pour ceux qui si la telle maman international na ba analyse ya maman international ceux qui si la telle ga monique analyse ya maman international mamu a vu parti pour ya motu moko boye oyo amona ke si la na raison mais mutana na tort mais mama côté lié biso to oyo sala analyse na biso te to moni likambo mamu a sali bien te parce que les opinions na ndenge na yo sala émission na ngaba na lo opinion na nga muto ko yo contredire ngate pour les opinions na nga biso to ko bando ke contredire mamu te et puis surtout ko pesa ordre bon c'est désabonner pona ni bato ba se désabonner na chaîne ya mamu tous les abako ça faux vrai pona nini bato ba se désabonner les opinions na
tant que opinion na wana eza pe na baka babaku mususu pe basepe bamoni kete mamu pas une injustice te alobi makambo eza ka vérité tous les abaku ki nyonso taza na posa bavanda bafingela bango sila te sila ana posa te mutu nyonso avanda kaka bafingela kaye bato mpo mutu mo boye asala eshwa akumisa ye mutu mo boye te kuswati bobeti mutu ana kara kuswati oyo kosala analyse na mpona wana kete omoni osali injustice mutu aza na réseau eza intele mutu aza na tort eza intele manière opo omemeli analyse yango omemeli oyo na mwa injustice mais eza opinion na yo ozo comprendre sila yaka na besoin te bafingelaka ye kaka te toyebake mafinga ekitisaka eaméliora motu te voilà tokoki na suka déjà chose manyamalika tokima mpe nsima ntango tv eza ngonga dernier message par rapport ya baso tosolu awa bainime oyo nyonso beti koloba soki oyo koloba nini na bato nyonso balandaka biso babakuku nyonso balandaka biso bosoutenir star na bino Sila Bisalu bozala toujours focus bozala toujours présente na moment aza na besoin na bino alors merci beaucoup na bino tout bolinga biso basoutien na bino Maman Kati Kanika je te salue président Yoshua le président de tous les présidents je te salue Maman Zozona End Maman Zozona End en tout cas Maman Mikolo Zoyo Kanate silence qu'est-ce qui se passe Maman Zozona End m'appelle ça la bien Zwaka en tout cas toi na posta to yoka yo et merci na yo PD Carré Bachia voilà. Merci à Yura, merci à tous qui nous ont regardé. C'était là votre humble serviteur de Carré Bachia. Garçon 1m70 par choc avec Kingo Mwambe. Garçon à longue boule, dans le roi chocolat, dans le roi Nutella, dans le roi gâteau d'anniversaire. Dans le roi gâteau d'anniversaire, dans le roi Nutella, dans le roi fraise au caramel. Gâteau d'anniversaire, il y a un problème. Tu me fais un gâteau, ni gâteau et chantilly. Il y a chantilly. Chantilly. Au dégaré. On a un couleur mon dieu. Dans le roi maman que mon garçon mais gâteau yani. Na garçon moi na ça. On a neuf un gâteau chaud quoi. Chaud il y a autre chose parce qu'on a chantilly peut être là. Dans la fraise au caramel, la maman genre maman mystique, na maman neuf garçon. Garçon neuf oui. Garçon neuf oui. Je vous dis encore merci, abonnez-vous massivement, likez, partagez, laissez vos commentaires. Seul rendez-vous à Banananzambe sur le 19 mai au Stade de Martyr avec la réserve de l'Éternel, le pasteur Moïse Mbiye. Nazoyemba mona kokite, akokite, nakokite. Natangwali kambo, bazalelaka ami, basusu ba relation zanango, kananga eza différent. Awana Bethesda atamaye ningani nanya wakanga nachela ye motema le 19 mai à Stade de Martyr avec pasteur Moïse Mbiye, la réserve de l'Éternel. Au revoir. Brazzaville boya et Maramoueza voilà quand ça salon Cam's Beauty pour des make-up, pour des perruques, pour la mamouillon, ça va dire micro-chèque qui pèse en téléchargement. Ah voilà, quand il y a Cam's Beauty. Bah vas-y, Baza. On va te demander. Baza a besoin de ça, pédicure. Donc, une seule adresse. Na koti boye basali o pédicure makolo nyonso atozali na problème o makolo kata na yo awa na Cam's Beauty Brazzaville na 123 Avenue Ampère 123 commune ya Bakongo. Ah ya Bakongo to na mabe. O za Brazzaville. Ah on a make-up perruque kitoko donc ça on va espace là make-up de salama donc ah on a décidé donc manicure, soin de visage. On connaît ça va marier, on peut décorer mituka, on connaît la perruque, tout. Location à voile et ça la casa Brazzaville. Donc une seule adresse Empire 123 et 123 Ampère avenue Ampère 123 Bakongo. Check. Boya et Maraboueza.